Abaluka comme une église. Ataba o baza entourage ne ba bien. Église ya osambela. Église pena ko sambela ya ko sambela. Ah oui. La vidéo est ba yebisa makambo be une église. Église ba yebisa ba tissu. O mela ekota on nzoto te. Yo zo mono meli mais en place kendaka ça veut dire que ça n'a rien à voir na malade. Donc au fait, ba personne ba kita malade aux ans. Maintenant yo meli en au lieu ekende et ningisa quand même santé na yo o améliorer et ça la le côté. Malade ya baluka la spirituel. Bon, d'une part, la vidéo est en tout cas, non, justement, na yebi Jenny teza mutute. Na yoka kiango. Que fiston kufa dans kwa Jenny. Ah oui. Fiston akufa na kwa Jenny. Jenny moi aussi. Oui. Donc, on confirme mon intérêt. Oui. Oui, moi je confirme ça que fiston kufa dans kwa Jenny. La vidéo est na ba makamusu ba yebisa kiye wana et atambola na cercle na Mkongo à l'église on lui a dit ça abaluka na banda ko tambola a cercle landaka ye ko ta baba ko ta baba tazo za la na biso na millier abanda da ko tambola na cercle o landaka wana église oui ba yebisi o ba to ba monde spirituel ba comprenaka parce que si on te met dans un plan et c'est comme ça et la vidéo est d'être monelio au cause aux vivantes tozo kama ko tozo tambola pendant normal ils ont comme ça biso on ba docteur ba yebisa ba tozo kama normalement ko talobo aux amutos invité parce que il y a rien de bon en toi. La vidéo est ba to baloba ke abanda ko passer rapport au mibale ya ngone senga puissant baluka kufa. Papa, omoni ya on habitude. Ye Jenny wana ndende yango nazilaka mwana wana omoni ngati lelo Jenny soko so talanga nazilaka yo omoni nga ya abaluka miso nde na benga bino na télé na benga lipasse na téléphone na benga yote parce que numéro zaki okangama omoni nga ya abaluka nazilaka yo Jenny oya ko yebisanga lolenge nini leki nanga kufa. La vidéo est babi c'est mbongo oyo biso ba camarade abaluka to bombaki yango tango ba pese mbongo ba compter 129 000 kwanza 129 129 000 kwanza 129 000 kwanza wana mbongo oyo ba camarade ya fiston nyonso balinga bakundela fiston te tocha na pause. La vidéo est bato ba loba bongo et puis c'est ça ba rimer ba ke Jenny na Rosa bakabande abaluka abande ko bima na yaya azobima na leki nde akendaki kokufa epa ya leki ya monde Jenny. Papa omoni yepe baluka zai mobali bongo yobi komele basi bandola nda baluka aki mobali mobali yazaki mobali alors la vidéo est mais soki na landeli kama solo ango ndenge lekeli c'est que mon azali kama sala ki ba fiston Jenny. Oui, non, je dis ça. Azali loko sala ki azali loko sala ki ba fiston ou soit à mon avis fiston na mbongo nde asala ko sala ou soit nde babeke basala ki sexe que mobali ko kasi te papa respiration à mon avis po le lot David Wembe na la famille ya fiston abaluka boaboa en présence ya maman Julia azali grande sœur ya abaluka. Donc avec maman Julia on va se faire de parler à long et à large les solos ya abaluka et na barimer toyebi liwa ya abaluka bato balobela mona ndenga mabe et façon oyo esenga ke abaluka bakomela ye moi bakoloni toza 700 ya pesaki ya zwaki ya kendaki nango famille ya baluka bazwa bambongo famille ya baluka bakanga babie ya baluka bede David mena lingaka te mitwa bato bobeta
boteni nga rigueur te mais ça bino chaque fois donc non ça ra musala pour et sala bino bien lelo mabanga ezati le mabanga ezati bolimisa mana Julia Bon temps du papa David. Merci beaucoup. Vous allez un peu moins forte. Vous allez un peu moins patient. Pas même, si je ne me trompe pas, dans ton prophétie, un mois ou soit déjà, pour atteindre déjà un mois. C'est déjà un mois passé. Le bonayo a dit Kabiso. Maman, mon entier, oui, papa, merci beaucoup. Santé, ça va. Nous avons vraiment ça la grâce, ça va. Moi, histoire qui la langue ya famille, langue posana baluka. Abota bino langue nini, moi histoire au mandam. Yeah, merci papa. Abaluka zale kinangai. Papa moko, maman moko. Tobota Maka 8. Le 2, premier Bakoufa déjà il y a des années, 13 années, tu as le 6 autres cola qui déjà. Mon grand c'est à Koufa, il y a des années passées. Tu as 5, Nandege, Abaluka Ototika Biso Mikolo, donc tu as l'unique fille, Nakati il y a 3 garçons. Donc il y a 4 garçons, Abaluka Kei, tu as 3 garçons, na unique fille na Bango Zangai. Mana Julia, vous allez un peu quand même passer au Maroc. Mon métier de tolo la minute, tu peux y courir. Yeah, papa. Merci Mingi. Ndenge na lobi ki azali kinanga. Abaluka azali malade. Il y a des années. Vraiment bella. Mais abandé pour l'année de traitement normal, nous avons ça bella normal. Abaluka azali maladie. Non, pas dans le sens. Bon, être maladif, ça, on peut dire. Parce que quelqu'un qui est malade, pour bien maladif, c'est ça. Parce que la personne a la maladie en lui, en elle, pardon. Mais c'est une maladie qui se soigne. À la mort, si la personne néglige aussi des traitements. Alors, à Bella, il y a ceux qui n'ont pas comprendre un peu jusqu'au le banda na yeba qui a banda ko Bella, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, si je ne me trompe pas. Ils ont qui m'ont bablo, moi j'ai faible, une infection pulmonaire. Parfois, après qu'il y a l'anda qu'on a mossiné, à l'époque, ils ont qui n'a mossiné chimène, bah il y a l'anda qu'on a joué la touti nini na sanator, bah comme les biso bacharop. Mon abonné, si bango y a na ordonnance, na pharmacie, mon azu bakis na pesi bango. Au fur et à mesure, bah on a un traitement, voilà un traitement, on a un traitement. Mais pour être bref, na mois de début qu'à mois de mai awa. Aya ki nandako. Aya nandako. Abeng aya na sachet na bakisi. Aya singa bi mana nga nazo kendaka hôpital. Na kendaka hôpital mais cette fois-ci na hôpital ba docteur ba so kama situation na ngai. Parce que à longa que déjà la première phase yanine à ça c'est la première phase on a maintes fois mais le cas a négligé na et msou soit a négligé bazong si à ça qui a négligé maintenant on néglige vraiment le traitement il faut reconnaître à singa lobby na outi na zaki na rendez-vous na outi da parce que tout wala ndaki penza première phase n'est bien tia silician ba matisi deuxième phase aya kutuna ndako ana ordonnance il y a 2 personnes à Rosa, moi c'est pas comment il est Rosa. Il y a tout ça chabaki. Ça c'est ngabi ah mana Julia. Santé nanga, il y a peine bien té. Quand na mikolo yo, na comme nanga va en église. Wana moi de meka ka a. A comme va en église. Pour na za posa penza makamnanga eza suku na ndakala ba traitement ba minga ngate mais ekota makamuya église. Julia
abaluka comme mon église ataba o baza entourage ne ba bien église pena ko sambela ya ko sambela ah oui akome penza mon église nga naza musala nzambe na ko sate pour dire que yé moko aya na ndako nanga ayo yebisanga bongo ngale saka bisa va papa pour mes athées lokola yo comme va en église eza malamu parce que to bundana na ye biso ba to la famille chrétienne naza kanga bon ça nzambe na famille nanga to za ba grand frère ba pasteur oh ndeti ba kongo mobima wana o aza évêque ya l'église de réveil nyos ya na biso mbala deuxième na biso nga naza maman pasteur na servante non seulement ka maman pasteur mais na ça il appelle nzambe alors leki nanga wala ndinga pe aza pe frère en Christ mutu atikala kana biso ka zaka yemoko alors tangu ya yebsinga bi amana santé nanga boye la comme va dans l'église pour balandela makamba santé nanga na sachine bakis akoma pe ya ko tambola nanga bina ko tambola nanga parti no kende po na lingite ke temps bakis le ka kina mela tinga c'est papa ça va pour mes athées tu vas nanda ko to solipe to soli un peu makambo ya famille bakei yeko leka ba 2 semaines pour ils a passé un fiston soka long aye ko tala biso lelo ana ndisa 2 semaines aye ezaki moi passe akoya lelo aseli pe 2 mois mais na vanya certain après ba 2 semaines bo na mon kaka téléphone aye oh mana cousin ch'tuke oh quand me pergunta na babla ko laisse ozo quand me pergunta ko cousin c'est me deixe de pas te cousin ai bo moni okama kama zaka nango yo saka bo poni ka mutema ya kanda kanga bina na za kanda te pona tana yebiso ke na cousin loko ya na ope ko liate ozo benga kaka tuna ka santé mais ko yebisa biso te ke oya oh non mana toi vie na mona pe le ka blague ezaki pe na heure à déjeuner un certain mercredi oh dimanche dans akufaki aye le vendredi à côté biso pe na mesa à table on était là à table en train de déjeuner à côté normalement ka singa lobi oh bo pe sanga petit na mela ngap sanga bitika en tout cas ça va oye maman semble ka olia bi mana bakis no mele zo pe sanga nzala mingi na ibisi mwana ye na ibisi ngabi sala papa no charles zaki ko sala mel c'est servir na ko partie no sorti to sali ni to zaki dans na maki ko fritage zaki dans la mesa allié vraiment allié ça m'a étonné hein, parce que allié de nature balé a pémilité mais il a mangé la comprendre que bakis ça zo mais les autres salami to vendre na kata lupango ti abibo to bana biso na balabala to mina baba to bengi ko petit frère wala ndinga tango allié abandi websa abandi les sous même makambo lo bana ngalo fala abisinga bi mana l'église makamba lobi nanga lobi na makambo vraiment et ça lui passe premièrement non na hôpital ba bisa bi mais ndenge ni yo to pesa ba kisi ya makasi bo mais état de santé na yo ezo changer te donc on to changer ndé na bi mais to so mona na comment dire non comment on dit document hôpital que évolution na bakisi ça va mais na yo mutu modèle to moneli yo okoza mutu moko oza vivante tozo kama ko tozo tambola pendant normal ils comme ça biso ba docteur ba yebisa ba be tozo kama normalement ko talobo oza mutu oza invité parce que il y a rien de bon en toi y a pas yo ki kaka mais asaki ne bo quand biso tozabo tant bisinga ngabi ah bon ba biso bongo ay ba bisinga bongo après une église ko yebisa que ba kisi nyonso yo omelaka isimba yo na nzoto te bon il y a des choses là de famille que je ne sais pas propre aussi de les dire, je préfère pas. Mais bah il s'agit makambo bien église. Église bah il bah qui oh mais là écoute on a tout côté. Yo zo mono meli mais ça la place c'est ça veut dire que ça n'a rien à voir na malade. Donc au fait ma personne bah qui est malade aux ans. Mais tant yo meli en au lieu et ningisa quand même santé na yo o améliorer et ça là le côté. Malade ya balo ko la spirituel. Bon. D'une part ngalo kola yana yi parce que la ngi pela longola be kivoque na mukili comprendre hein je reconnais ça parce que je sais que c'est comme ça soki yemo kazala ka ngalo bango soki ayiko yebisa ngaya yana ye parce que ayebi ke makamsu en famille c'est pas donné à tout le monde de dire ça ayebisinga nde ba yebisa en église mais quand il est venu me dire ça moi je le savais déjà
Tant que Yipsinga, total anis qu'on a l'école à Ndinga, total anis que c'est parce qu'on le savait que c'était comme ça. N'a pas ma camusuba Yebisa qui est wana et attends cercle n'est Congo. À l'église on lui a dit ça. Ah, cercle l'andakaye. Kota baba, kota kabwa, tazoza la ranabiso, na millier, abandeda kotambola. Na cercle au landaka. Wana église. Oui, bah ici. Oh bah ton monde spirituel va comprendre. Parce que si on te met dans un plan et c'est comme ça et aux aka mon colomo pas. C'est comme ça. Quand on est bi papa. Oza leki nangai. Nana likamusu na koyebisa hotel. Parce que jour où ya ka penga pe santé banda déranger ma casse vraiment la belle la casse tenser déranger ma casse. Na bisa tango so mona ya na awa ezaka nzambe. So nzambe te emsu ba problème elingo comme belé mais biso tout aux en place okete to kimi apika pa nzambe. Lokola yo lobby que zo vendre dans l'église. Non là on a déjà ça dans une église, ça zo indako. Mais abandé ko kende chaque jour na tango. Pourquoi chaque jour n'attend ne sais ngabi koti kansela on ozolanda te parce que yo moko ozala matoi oya koyoko et pour un grand garçon ko comprendre que makambo balobi na yo ezo concerner de ka vie na yo eza makambo ya solo so ki docteur alobi na yo parce que docteur ba mona ka impossible so ki docteur alobi na yo ke ndengo za bongo okoko zala invité mais yo zo vivre ah oui okoko zala invité mais yo zo vivre au monte ils grâce à Nzambe parce que tout était foutu en lui. Tout était foutu en lui. Alors, to solo li et il y a ça fait beaucoup de temps hein. Souvent les filles sont montés solo là, les filles sont en d'accord ça. Mais to soit na pourquoi, to bande ko soit na pourquoi à cause de ba conseil. So ko yoko ba no pese conseil mana Jules faut c'est même fala. Voilà Jules bosse fala. Tu mona to kaboni kabon. Mais na yebite ndeka ba lobaka ba to kufa to yebite so ba kufa kezaka nso ba yeba ki ba kufa zaka nzambe. To vanda na fiston, c'était presque toute la journée. Na soka linga kena isinga ko to mana. Pesa nga 5000 kwanza. Ngala singa bi oh na pesa 5000 kwanza pona yoko ndo yebo foro tikere pesa 5000 kwanza. A dégager qui ne peut être aseki ne kaka aseki amatina moto akei. Tant que aïe singa bi mala vou vir no domingo. Vamos vir no domingo na Rosa. Vamos vir no domingo. Tá bom. Você só fala assim mas depois não vai aparecer não, mana Julia, vou vir mesmo, vou vir. Tibake na bango pe, to comme dimanche. Ba yepete, ngapa na benga kite. To comme à 3h du matin, mon téléphone na bengi. Ah, natali ngabi ero numéro moto na yebi yango te. Nani mutabengi ngai. Bon, le biso na zamba pour moi moto te on a bango ya ba téléphone hein. Na yambi. Oh, mana joue les zanga die. Oh, die. Patron voyou. Die, ero na 3h batbaza olala. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, te mana Julia, pesa téléphone pas pasteur na so na ngabité. Depuis ce téléphone, on a pasteur ni yebi sanga likamno. Oh, te mana Julia, et ça makamu kana na solo on a pasteur kaka. Pasteur mobile nanga. Directement na yoka ki na santi njoto ninga ngai. Dans le téléphone, na pesi et pas mobile nanga. Donc je voulais na linga écouter na yoka makomba solo là parce que j'ai déjà na pressentiment tout moko mabe. La télémine longo wana noki libumu balukinga directement. Na côté na casa de bain. Noki passer à solo mais na yoka teni ba oloba parce que au fait on dirait na c'est la joie qui choque moko bien les ningi singa dans tout. Tant na bibi na casa de bain, on a côté na chambre na ke na salon. Na comme ko gémir donc na comme déjà mal à l'aise oh likambo mon na beng na 3h na comme déjà ko gémir na longo na salon o lena zonga na chambre ya libumu na ke na casa de bain abi nzambe ko izali likambo nini na je makasi na côté na chambre na yoki mobile ngazo babi bon ça va pour mes attes comme ça à 6h beaucoup ya tabasi ko solo là mobile ngazo singe loté. Bon, tellement, na comme qui déjà agité, na tout pasteur. Abengi yon, ayebisoni. Abu yebisanga la minute. Ayesanga lobi abengi ngape makambo na zo comprendre alobisoki lando pour nous comme les lando. O lando tuki ba dini ki ba ke kuna au fait ande ko sande tikaka amema ngaka na mouvement. Ngala fani ngabi. Natali ngabi fiston
tala akobosana likambo nyonso mokili me libengo nanga téléphone jamais abosana soki ovandi ka boyoka kabengi mana Julia seke likambo ebenga el nyonso jamais mutu musa bengela nga fiston na likambo kaka ye moko azala zapa benga nga ye moko mais babengi biso pona likambo fiston diniki ko makaba diniki nazaki déjà mal à l'aise mbala moko palpitation motema comme ko beta mbangu na comme déjà na télé mama bena sabo mabe parce que c'est ngabi mama la ka ce monde zabo déjà le cause en problème attention la na c'est pasteur na ko ka la té bon to sambela na ko ka pe o sambela té bon ça va na vandi ka bona se il y avait na mbeto simbi ka bandi ko prier appuyer nga kuna vanda kaka wana déjà makana c'est comme déjà quelque part appuyer tant aussi comme ça to paiement nga bi pasteur no paiement té na zu téléphone nga moko na bengi numéro à feston tant na bengi boy dia yambi tant dia yambi na yoki ko somo na zu téléphone na PC pasteur tant na PC pasteur téléphone a yambi na kimil susu na kimil na bimisu na salon baso etant bazongi boy na koka isote na bi pasteur ozo bombela nga so zali kambu yebisamba la moko na balika kolela bando lela undo la compagnie qui langage na etanga lobi nanga bi ata izali kambu zala na maîtrise papa na moneka langage lo nanga bi comme dali kambu allez bala nanga bazu téléphone nanga babengi mo nanga mwasi ba bengi ye mama mana voltage ezeki ba wona ba 4 heures déjà quelque to ke ba 5 heures voltage mama kita shora boy tango bango babengi ya ko rappeler nga après mama yoke na bisenga bitala makambo zabo mais papa azo yebisa nga malgré nazo lela déjà papa azana numéro di bengi dia expliquer bala mona msana bango bazuba ya utika benga déjà zo lela mama c'est ja forte utila no ja fo papa ai meu Deus na mama wana na mona ko ntike mapate baluki malgré na zako lela mais na bano banga bi mususu ba presentiment langa ekoza mabe mususu za lokota mais tant mona benga lobi nga mama ka fonti nous chola bo c'est ta douette nous sais que t'as vu me déjà na yoka ki eloko moko na mutema na ngai salaki ngai nous sais allez et vous me la quitter il est déjà ayeba ki aleki azu camarade nga mwa za kota prince ba ye na ye na ndako allez de pesa ki wana na tongo wana pasteur babimi na baleki parce que na butu wana ye die abande ko sola makambo na pasteur nga balege na yeba kité mais bon tant ka mwana komi tout était déjà confirmé ba ko bima déjà ba bi bo ba kende dia so benga na tongo wana bon ba seka ko zaki mo ba transport pe ba passe boye ba kutani na petit frère la ba musu ba kutana déjà awa na ba semeki nanga ba kutani ba ke na Rebecca po aza infirmière na pesi bango mbongo ka bi kote bo kende to ebite za ndenge nini bok bimana mbongo oyo parce que ye die kota azalaki na ebite so zana ba camarade na fiston banane bazaki je sais pas ya bengi babite biso za boteja atokende kaza motoa bolanda ale misusu da ba milongwaki ba leki danga longwaki déjà mikomela ikuna pasteur bazwani bakena na morgue ba moni ba confirmer ezaye ale basali makambo basaka ba morgue mikanda mobile na ngai abemisi mbongo nde bafuti ngabi bon ezaki abe mais 50,000 kwa ngabi te bo futa nota 4 jours pour te bande to ça la programme après to yeba combien oyo to baksa nde basu ba tiena kaza motoa batambolaki na badiniki wana nande bakendaki tina na ndako ya fi yango wana kote fisto akufaki basali ba ko sala la police badiniki ba memi fi yango ba image ba makila tout ça ngala boye ko kende parce que na makamona za mingi fragile na boye ko kende tambola makamona lingaite alors ye mwana ngai na bato tambola pena mona ye moko fiston na mbali ngala ba famille kaka de bakeba sali ba makamona
deuxième jour nango bango basengaki boto sengaki parce que eyaki pe da ba rumeur babeti o babeta ke babomba ke loko parce que position akolelaki selon bato bazaki wana akoya ko ndire omoni tanga wuti na ndaka fi wana so bima donc di azaki dans un problème de respiration tu vois zo luka bima ta libanda azobelela Socorro. Selon ma voisin, on a compté selon fille parce que fille n'a aucune version n'a été. Selon ma voisin, tant on va expliquer na moi nanga. Abimi na kata lupango na bona balabala akui. Tant akui azo bakaka mana Julia. Bon, selon yene na monika que chaque fois tant on lika moya ka mala Julia zalaka. Or, zaika pour me abela ni kanzambi. Mala Julia, ti akufi na munoko naika mala Julia na munoko nai. Alors ba ko senga ke to sala autopsie poto yeba. De ko sala mususu ba beta kiye, ba kingo na yepe ba bike ezaki ko vimba. Kingo ezaki ko vimba, to sala autopsie poto yeba so ezani. Ngai moko ya fistonga na bimsa mbongo na ngamoko. Nazo 50,000 kwanza na pesi mwana. Parce que hier la zone 100 fois kota na yema kama kenda na die na petit frère wana msusu bake quand ba sala autopsie ye mutakota ki mwana nga mwasi ye mutazalaki ti ba fongoli awa ti awa batali nyonso selon ye alobi ke ti ou même mutava mal donc aye ko confirmer maloba oye moko fiston lobaki nanga ba docteur ba ibsaki aye ti ou même mutava mal tout tava preto. Donc, si vous avez grâce à Nzamba, oui. Ça va tout du prêt mesmo. Rien, tout. Mundo. Mais, il y a un docteur qui a tout le temps. Donc, elle comme si vous avez déjà comment que Pandamina va prier, comment ça l'a fait. Si vous avez un qui a mis coup fait la je l'ai longtemps, elle n'a pas bon état. Parce que Nzamba est capable de changer la pièce si on est capable. Atali. Ba fongoli a on asima bakata ki a ba fongoli partout no se talibo batali ba mone lokote trace ko beta ni là je veux vraiment être sincère pour na bo ina culpa moi na batu na likambo oyo finanga azalaki présente à monaki yango batali c'était batongi batikina kazamoto tu vas y zonga, tu vas dire bah camarade en tout cas tu es camarade presque bayaki ngala ibi ba camarade fisto mingi peut-être ba kombo mais na bilongi boso bisinga onde o na yeba na yo muna ka bilonga oyo nde kala matanga mais la ibi bango belé ba ye premier jour deuxième jour biso to sai programme na biso na famille OK to kunda samedi parce que on a faki wana biso to ba ngoka lundi parce que biso yeba ki sango na ba madugada ya lundi to ça là programme okunda pour na samedi to vandi boye mercredi je crois bien si je me trompe pas ba camarade ni ba pour dire que on vanda ba réunion to ba kuna bo sandeni bo sala kindeni bo sandeni alors to ko vanda réunion na bango ba ko senga biso ba bite mana fiston azaki mutu oyo avant d'aller na biso avec camarade na biso avant là beaucoup plus na biso kutu na kokola ne là je reconnais abane ko vanda beaucoup plus na ba camarade que na biso mais ba camarade ba bando ba ke fisto za na famille na ye fisto za na ya na parce que bango nyoso ba ngaka kama na Julia o bazala mikolo na ye bazala mikolo na nga bazala ni ba ngaka kama na Julia là c'est normal ils ont respect ya muninga na mo bazaki na ye alors biso lokola ba camarade ya fiston to lingi un peu to za pa na biso soki boko ba senga biso soki boko linga to somba tout ce qui est à voir avec enterrement quoi cercueil libulu na mutuka ba katafa tout ça biso ici bango ça va pas mais ça to yoki bino to pia bino réponse to vandi pe en famille nga talisi bango laisse bango na bi fiston azaki pe mutuka tabatu zomona amutukata ba exactement biso to incapable de lek na bisoté ou bien ya na bisoté mais le kola bazaki pe ba camarade na ye parce que fisto bazaki mutu amane ko sala pe ba œuvre na kati na bango ya makasi ou peut-être biso famille to zoko ignorer mais bango ba camarade ba makam na ye alors le cas mutu ando sala ba œuvre makasi to pe sa bango pe chance wana
déjà un peu moi la famille des alaka ba ko biso ben capable ba nini ngabité ça que sont capable d'être attends mo kilipe bi ke famille ya fiston tinga ya fiston azin capable d'être kuna leki nanga mais ezaka ke de babaka bakunda mutu mo te zomona to mona pela banda ko mutu musu aza mbongo ebele mais mona musu ba cheka quelque part ezala nango mais to pesa bango ka chance déjà que na moi famille nanga balinga ite mais bon le qu'on a un peu na moi monotonie à parole to vandi suna bango na expliquer bango boy nasi bango na bibo moni ndebino boye biso to bengi binote na sens que to bengana bino matanga te mais boya ko sala ou ko sala biso to sengi binote nasi bango ngaya ya fiston na za boye na za capable kuna leki ngai bandete suka na za capable sala ngwatanga mona na za capable sala mais fiston azana grande famille na Congo na poto bandeko baza que to ko main dans la main to kundi pe to sala moi bien mais to boy ko ignorer bino to boy to tia bino à part ndenge bo sengi biso to ndimi bo sala o bo sala mais ezaki non ezaki ko ça ba mardi to pesa en condition que le quand on rentre samedi faut te pousser au mois lundi comme ça tout ça moi temps un peu à organiser bien to pesa bino temps ti vendredi ba tu que sur ba facture na babo. Oh ça va pour même exalter wana montazaki porte parole et tout le baka pour zaki mener on a groupe na ba on a habité mener aux anani mais na habité montano le blamingo ezaki général na habité so ba habité comme général ben comme sous ben ngana habité comme général ye mutamanda oya mingi koloba o se bo se préoccuper tête vendredi to roya to vani boti vendredi ba yete à part ça ba senga boy balobi lokola bino bosaki programme il y a une semaine biso semaine prochaine tozoa charge parce que ici batando la chaque jour bato ya matanga fisto baluka batando kamwa yo matanga ngone parce que les gens mangeaient le matin la journée le soir au vana bato bana olokusa banza la papa au bomba tunzala te il faut lamba ngana za ya fisto moto ayebinga ke batbaliaka pala nga batbaliaka ce n'est pas na ninga fantarte mais modèle bomonela ki fisto sala ngona ndenga mukinga sala ngona ndenga Yesu. C'est comme ça. Muto ebi famille nanga c'est comme ça tozala nango. Et ça moi domo on ba pesa biso ngana lianga moto nga ko partager na bato. Alors bato bazoya matanga. Na utika bomba vana ndela te papa. Moi il faut ba mutalia mo liba. Moi mai mutameli, moi muku moi muta Thompson. Muto l'équipe. Pas ba l'équipe ça. On ça ba on zande. Balobi biso ba camarade fiston to reçoit charge ya matanga la semaine prochaine. Na matanga na sens que ndé bato ndolala. Na episi ba on a lobby eza bien. Mais biso le quoi tokani to soki ça samedi bino bolongoli yango samedi non bango bolongola samedi biso to chaki lundi parce que samedi matanga zaki plateau le laki bakunaki yango samedi yango to mimaki yango lundi to si bango lokola bino bo proposer to kunda yango tina semaine prochaine na samedi semaine prochaine problème exact mais dimanche tous en pour ça tout le monde quand même bo ya ko sala geste moko boy que bon auto prometa ki na no pona mama batoko lia yango yo faut ko ina morgue pour biso to kende ko baksa suto chakati lundi pour que na morgue ko futa mbongo ti samedi yango le reste to pesi bino ti mardi kaka so to mona biso mardi bo sa elote biso moto prendre relève vandi mi kolele lolo be banana oya bana batmande ko ya ba oya botine ba poko ba vandi musuti ba 0h23h miso bake miso balali to vandi to komi je crois bien lundi na tongo die voyou ce qui n'a aye asenga botema la Julia ba to ya nani ba penga 50,000 ko na pia yo pona ba camarade fiston ba penga 50,000 ko na pesa yo pona nde baba ba contribuer na biloko olianga se bango no bosaka na bato na se yo moko za olia wapi 50,000 ko na ndaki muke papa Zambilo. Wana ba camarade union sa fisto. Ba camarade union sa fisto ba 50,000 kwanza. Ba pesa biso ba balia ya derrière une semaine. Na matanga. Oui, je vous dis vrai. Pour moi on nga contredire nga aya kutana nga face à face. 50,000 kwanza. Soko tellement ngana comme kokota déjà en conflit na famille pour na ndimaki proposition na bango, j'étais obligé au sani ya bomba moto wana.
na 50 000 wana na bakisi onga ko ko sala po to meka ko mema biso ti vendredi pour toloba parce que samedi comme da programme sous déjà tant na monaki déjà bongo na lobi ah wanga na yo lukana zo problème na famille déjà là on a bloqué au lia bato semaine prochaine ba pesa ya semaine ba pesa 50 000 bota ko mayera ko somba seke ya nini na bisi petit frère nanga wala ndinga la bisi ngabi déjà lobby faut que déjà na kotala makama ba cimetière ba cercueil ba prix ba nyoso wana pona nazala ka déjà na préparation pour bato na mono ko ba ko simisa biso touche le même lundi na pourquoi na moni papa batonani Jobu Mbala naïba langa yete papa wana bon je l'appelle papa parce qu'il est papa hein à cause aller kinanga mais bon il est papa il a sa femme ses enfants Jobu Mbala motema Mbala na monaye bayena Sylvain qui Sylvain Sylvain Lumbila nga benga Sylvain Lumbila apesi bino mbote na mama Vali baya je crois que bazaki 3 cas bon bayande no vandaki ba to vona ba on ka place kana vandi na molika ba bayo mama ba poso nga avana nga côté wana o bayo tala yo ça va problème na vandi à se présenter alabi nga kuna iba comme Jobu na iba comme on a sima mais iba comme Mbala bi mama comme na Mbala bon moi si nga Vali na Sylvain to vandi na sona yembi bango to vando solo la na isi bango na sayi kama lobana ontela minga bika nga ya baluka ye Jobu Mbala bandi ko se présenter non en tout cas fiston azala ki leki nanga muninga nanga il a dit beaucoup de choses là sur le nom de fiston ngato nebo papa bo banda fiston akufa ka lelo ndeye ndame ko expliquer nga sur barimer et puis maka na ba dernier appel ya fiston abi alors tant on a monaki makama ba appel na yek aib singa bi mukolo fiston akufa na ba si j'ai une bonne mémoire ba 18h ou 21h fiston bengie abi vie oza abi sabina na mart abi sava na yo ozoyo tokende ilia kulia ba pêche ndinga obetranga lisolo mais tu as commis 22h à mon avis on peut flou fiston on peut azoyate asibi téléphone wa benga mais akoki pété atiki na ndenge ba opesa sango ke fiston kofi alors na ba rimene et bi meki wana balana ko banga pour aya nga singa bi papa boyo ka sango te na ndaka ba papa ba fiston oza biso batanzambe ezala mabeza malamu to buma na biso batute donc ato yambo abi c'est ezaka ko zoka prudence na kenena sola kina avocat na bilanga bete kende so likambo ba pel na yo nyonso ezali na makambo bo sola ki po ya registra ki ba message yango tango bisenga kutu ayo kisanga na bite papa na kokate loka mongongo les awana na kokate tika to solo donc au senti pe muto bato ça vraiment na passe ay betranga le solo abiseur na lingi na senga pa na yo abinga indenge na yebo nga Mbala na ye na komba mutute abinga naza mutu kiria fiston te mais tozaki na masolo na biso à part na fiston masolo nga na ye nango se eza pona nga moko to vandi nga na mwasi nanga to tali ndenge tozalaki na fiston to raisonner ayebisi nga bi to vanda une fois na fiston ayebisi nga lobi nanga bi vie mukolo yo okufa nga na okunda yo abi fiston ndeni obimisika makambo ya kokufa mba moboy fiston ayebisi abi vie mukolo nga na okufa yo seke yo mutu okunda nga omona eloko wana ezeki lokwa ba black Jobu Mbala ayebisi Jobu Mbala abandana no olia banda pa na ye bandi pa Jobu Mbala ayebisi Jobu Mbala bi yo mukolo kokufa nga na okunda nga fiston na okunda yo tant Jobu Mbala seli ba réclamation wana après changer abaluka bi bon mukolo nga na kokufa na okufa yo mutu okunda nga oui abi avandi a raisonner nde bazaki na fiston na makambo fiston lo baka na ya lobi c'est que moi na mère abanda otikela nga message abi sœur de la saboé na sengo permission penza ndeko na nga mwasi na doit charge ya kusoma cercle ya fiston na somba libulu na ba scénario wana mutuka na seka bi papa pour mes até
beaucoup tezali comme tena fani sakinga na fani sakinga ndité modèle ko betelinga li solo parce que sakama musu muto ko lo basan yeba toza botolo mama comme lobby et comme référence c'est pas abato puis ça non le bango alors il batté que yenda ko fali boso na yo mais loko la conscience na sali que au sala ngo papa na cordinga na pa ngamo parce que tozali ka wana ngamo ko nepsinga na cordé yo abi nga bisava lobby na tongo na koya ko zoyo to kende to tambola yo moko abi singa yo moko pona maka cercle o to kunde la fiston na c'est comme problème ezate papa ti to vandi wana na mavali to sabana to soliti ba ko kende kande balobaki na tongo ba benga déjà c'est obongami déjà ni nga bisava mais na zaki santé bien te na santé bien te la boyaki ko c'est bon que santé bien te ngaka baya comme ça pona na pesa bango petit frère tant baye en tout cas santé nga bien te tension nga mata makasi nesi bango na ko tambola te boké naye l'équipe ala ndingo pistola landaki bo tambola nyonso so bakomi abakani ba photo batindelinga bakomi abakani ba photo batindelinga ba seke bien monana mon cher so la bi ate ote tikalo to tambola susu ay ti batambola ba pourtant ba no bi sanga so ba kena ba mona ba seke ona ba laxinga ba titi penda o abi assez to moni pena seke ya pli asuka yango to tindeli o bon na sepela ki nango parce que la liga nga selon la liga seke moko ya fisto za vitre likolo selon ndenge ka yelanga mo ovni type ba yo retrouver yango batindeli ngango sona linga bi mo sava na sepela bi mo sel ko sepeli no futango moi mbala batamisa 700,000 kwanza na ye ngala za na bale kutu na kansela bisa kutu facture yango na ndako na bosa naki na bala misa facture 700,000 kwanza a foutu seke wana a louer voiture badaye bino tu bozaki o banyoso badaye na matanga ba monaki voiture ni bakondela fiston na estrela wana yepe mutaluwaki yango asango se nde toza boye to sisi makamnyoso to futi toza en facture na sepeli que na lukele place na Santana bon ndeti ngana ningana kuna Benfica parce que Benfica ya ba cimetière to kenda mingi na koleka na kosala meli pembeni na kolongola bon tant pas bien kuna na Santana mona na ngoma bete pour na ibike Santana place ezalate ezala ba prier ba cimetière za ngo gravité mais pour ndeti na Santana no place eza passe eza vraiment passe ti akewana azuba contact na batu na ye titi tata batu asala ko sala na ndenge ayuza place na Santana aye apesinga ba facture na boko sikoyo na yebite ba camarade na ya fiston bon po batikale ko yate ndeka balaka ba osomba seke ba osomba nyonso wana ba yaki na bango sute ba camarade ya fiston na otanga na ba komote ba camarade ya fiston ba yibi ba ba camarade na iti o to bana osana bango ba groupe ba famille ba nyonso ba yebi en tout cas so ba komonde papa na yebi ba kombote mais na yebi bon so na tali ba kombo ndeti nga na yebi dadu dadu na yebi ka camarade kala ya fiston général na yebi ka camarade kala fiston l'autre là bon en tout cas na yebi te ba kombo mususu pour moni ndeti nga na baka ba vina bon mo ba vina biso ezaboy so na bato ba kenda ba côté na bango no yeba bango nyonso mais bango ba kenda ba biso kenda bo na lobi te ke ba bato mabete mais un peu ba vina biso ya différent parce que bango ba yebi ka différent mais moi ba kabloka ba camarade aleki na nga na yeba surtout dadu kombo na tikanga na bon je sais pas même nga lemblanc sa moko omoni ba nani basala bonne ko moko boya dadu basala bonne ko mo ba dadu yango komona e bosana ngati yango komona tikala nga mais na yebi ke fiso za ba camarade fiso za mutaba mais ba yaka belé non ba msusu wana ba Serge je sais pas qui ba vanda to vanda ba content to solaka mais ti to komi je bomba la soba seke wana je crois bien babi mardi non alors na vandi pe mardi to yokana na bato fiston ba yete mercredi jeudi vendredi ti samedi na mona ngape mutute na mona mutute nga bakimaki to bon na yebi ke c'est sûr ba yokaki déjà c'est sûr ba yokaki déjà que Jobumba la sombi les solo mo pe na yowara mama vria que yo lo baga na ba camarade ya fiston ga fazer te fiston za na famille na ye yango la msu esele ba non papa yaya to za la peta na mama kiliko to boiti est-ce pas songa joli na zana bango bazango
pas si penza oh yongande quoi fiston non je ne peux fiston za faiseur te omoni ya on a bi omoni makambo belé to mona bato be baleka na nzela yo ko juger mutu mais makambo mutu na okuta nango oyebite bato belé bando betanga na loka na so bato belé ba yeba moninga ba monike ngala ya fiston bando kamo oh vous même mana do fiston na ebite so bando monendeni na ebite côté na ba vie na ba bando monende mais fiston a une famille que ata ba baza na poto baza na Congo bayoka ba makamboti ba camarade fiston non parce que bango na oh tu as proposé ngada ki Sylvain que ba mema eko ya fiston na casquelle na bar papa ngape na mutabatu modèle fiston azaki mutabatu na côté na ngape na mutabatu na côté na biso na mama pasteur na ba na bato belé na bato belé na bino bato ba ki mataba monene matangeli kaki parce que bato fiston bato ba sai matanga côté na bango ou peut ba yaki côté na ba monene ezaki alors je pouvais même pas makamusu na lo beza secret famille leki danga ba lo balanga kaka soka surtout soka ina ndako ya je pierre no 5000 kwanza fiston na zangu te soko kolia mais mbongo no kabela boyo mbongo no kabelanga ah kasi te boyo opesa ngango zelati mukono kufa mwande omisango ebele piston il y a un temps 2018 si je me trompe pas à ya penza boy ayi singabi c'est na monde était dans 2 mois na okufa en 2018 et troublanga na bi fiston ozolo baboy pona nini alvi ah no mo kalukwa liwa no mo kalukwa wana kuna bani ko kema ba église te no mo kalukwa liwa ngana pesa ka conseil ngabe fiston lelo ba commencer mon makambo tambola bien te ki mano tala makula Yesu ki mano tala zola comment lo baneta bon parce que na sina o ya ko forcer na sina forçaka loko simba tena comment lo banelo kwa malembe siko banda mukolo bana ngana papa tito koma 2 mois na passé na temps souffrance parce que na comment il ko banga et puis na comment ko benga presque chaque jour fiston ndeni ah omoni te ozobangati ozobanga kasi na kufa te ngabi papa na bengi petit frère wala semana senga bitana makambo fiston lobinanga bo abi ah to sambela kanga to sambela je priais tous les jours pour na lekinanga na depuis 2 mois na le kanango bango ba camarade fiston balo bateke ngala bisa bango te fiston aza mona ya comme bar hein ase fiston ki mona bar bon je sais pas mona bar dans quel sens abando kotane baba doko bango nyos ando kotane baba mais ase ki mona bato ase mona bato ndeti nga penza ko na meli libela mama na tikeli mapasa yelandi yango ko mona landu pona ndai mapasa ase fiston ki mona nzela te un de l'enkomoko boy azanga bato te famille a fiston de ozomona ngabo ngaya ya na ye tozana ba grand frère na biso de responsables sur avant de bobi mais oh ya fiston c'est étonnant non né papa balbani mutalbo mabino bosana ye non possible ngala ndo supporter fiston na mabena na malamu na ye je peux pas dire d'autre chose mais na ndo supporter fiston mabena malamu na ye soka benga ine mona ka mana Julia olia résolve no masito soko papa sona yoki bongo kaka makile ko wala makila siko makila penza makila ya leki ndeko loba pendant di matele ki ngaza na passa place papa place ya passe na moment que naza capable peut-être de résoudre le problème ça non résoudre ma camarade de fiston ma yebi combien de situations fiston na résoudre ngo il y a des années et ça ma comme suma lo bango bo ezate pour mona suja imaginer ezate mais bango ba yebi na ese bango na lobi wana tangu nani papa Jobo Mbala na Sylvain ba ko singa ngapo ba mema ndoto na bar kuna na casquelle ngapenya na boyaki na esi bango la pesi bin honneur bo sali parce que na reconnaître que fiston zai mutabato mais o sengel na lela leki nanga botika na lela leki nanga boyande to sangana bolungola nga yete bokena yete boyande to sangana to lela fiston et pas nanga na singa ki bango penza na lobi boyo kelanga mawa na perdre eza passe papa mo soza bande ko basimi balé o ya lela pesi mais ngaboko bobi douleur oza la mutema nga so la ba nzambe te ne meleki nga memanga pour na zana passe mo incroyable alors ndena betaki
ngati to kundi fiston na monaka ba camarade ya fiston te ba oswananga to kundi tito ke cimetière to kundi moko ko toke unali kutu nani Jobo Mbala aisingabi imana Julia ukao kivati leva tai na mokolo na to kunda tana na mona bato kutu na yeba kutu camarade ya fiston te mais a comme un souci ayaka na ndako chaque jour omona oya baba vana mwasi na ye bavana mwa to soleli ba pesa encouragement omona kati na mokolo ko kunda obala Julia to yile mutu kaneza ko memayo mais malgré kala ka pesa matanga pe ka biso zaidi na mutu ka uzaki disponible pe manga nga ona milongo la ida kuta vangu seke elongo ndito ko sanengo to continue biso pe après je crois un jour ou deux jours mobile nanga abenga bo fait avant singati ayipsingai ngala yebaite ke ba pesa ngo avant après matanga kasi peut-être ndenge le même jour akokunda ou bien un jour après mais un jour après parce que ngana mona bango ayipsingabi ba camarade ya fiston yaki général na yebite so suna nani ba vant pasteur ba bisi mbongo oyo biso ba camarade abaluka to bombaki yango tango ba pese mbongo ba compter 129,000 kwanza 129,000 kwanza 129,000 kwanza wana mbongo oyo ba camarade ya fiston nyonso balinga bakundela fiston te tota na pause na te pause place wana na ozongelo na te open na pause 199,000 kwanza 129,000 kwanza na te pause wana bato bolinga da video mbe boyebi ndenge na nini na kenda na makamnanga mais na te pause no place wana tozonga sima mama okoye ba Jenny bon papa Jenny koyeba eboye personnellement bona ebete mais na yoka ki kombana Jenny oui monde entier kala Jenny azana bon papa en fait na yebite soka zanani par rapport yanga azamutute par rapport à Baluka je sais pas par rapport à Baluka na yebite parce que yon ebisa ki yo vérité e ko bimande na munoko na ye ponga na yeba ke Batuka ba otolo lo baka Jenny azana non justement na yebi Jenny teza mutute sola Jenny yo na yoka kiango ke fiston kufa na ndako Jenny ah oui fiston akufa na ndako Jenny Jenny moi aussi oui donc confirmer mon entier oui Baluka kufa na ndako moi oui moi je confirme ça que fiston kufa na ndako Jenny Batuka ke abanda ko passer rapport au mibale ya ngwane senga fiston Baluka kufa papa omoni ya on ebisioti ye Jenny wana ndende yango nazilaka mwana wana moni ngati lelo Jenny soko so talanga nazilaka yo moni nga ya abaluka miso nde na benga bino na tele na benga lipasse na téléphone na benga yote parce que numéro zaki okangama moni nga ya abaluka nazilaka yo Jenny oya ko yebisanga lolenge nini leki nanga kufa nazilaka yo parce que wana ezaba les ondino non qui a vu au moins toko zabo ozoleka na katia bato baleka bana bamona na bango te po muta ye bakake awa tozaki na ba micro il faut zaka muto za na katia siko so to bimina biso libana to bona biso ko bakito do sala émission na oyeba Jenny nga nazilaka yo oya ko yebisanga lolenge nini leki nanga akufela ngala yebisa ndeko no amwasi na yebisi eboye ngai na musala nzambe oyo wana kufaki na ndako nao aza tabate aza moto aza bandeko ndeti nga personnellement obike loko wana etikala nga elongwa te pona kanisa ke soki muta kufi na hôpital ba ka kufa na hôpital to cheki boye simbaki te mais fiston kena na ndako na yo atambola makomi bale fiston atambola makomi bale maboko mibale aso na téléphone na bato ti na ba 21h mais yo kaka Jenny ndo so téléphone au benga Rosa moi ça fiston bise que fiston akufi yo kaka Jenny ndo benga ça veut dire que yo ndo yebi ti bango ba koma ba kuta fiston okufa na senga yo
nayebi kwa moto ozape oyebi pe pasi ndenge ezalaka na ete so kufela mais ya leki na ngai nazo senga yo yaka okutana na nga non mais malako na kasho te esani ato koti kasho fita ozonga te yaka oya oyebisa nga lolenge ni leki na nga kufa parce que ti lelo muta yebi yango ezaka yo mutu musute mama Jelina Rosa baza yana leki eza solo bon papa cousin yana leki o ba cousine propre je crois pas n'indimité baza que o moi na maman leki moi na maman Kulutu je crois pas mais la yebi que baza moi balien baki camarade musupe kota koma kinde ko tobiti tout ça bakambande ko musupe botali ke ni kota papa ni kota maman mais tellement bokangala musupe utamboka mo bokoma bande na ko bato bayi loba bongo et puis c'est ça ba rimer ba ke Jenny na Rosa bakabande abaluka abandai kobima na yaya azobima na leki nde akendaki kokufa epa ya leki ya monde Jenny papa omoni yepe baluka zai mobali bongo yobi komele basi bandolanda baluka aki mobali mobali yazaki mobali alors makamususu batena ngo compte petit mingi tena mibali comprendre mais Jenny ayebeke abaluka za mobali ndeko na iti ayebaki te Jenny ayebaki abaluka za mobali ya Rosa ke Rosa bazaka ndako moko na abaluka ayebaki yango donc nde baloba kaka ke mususu ye pa mandako lula azwata makombo na sima abaluka peut-être là je sais pas mais que basa la monstre mobile moi je suis pas témoin mukolo fiso ya awana ndako na nga quelques jours avant kufa na ayelanga Rosa aloba pe bolamu e mona mwasa batu alobelanga bi ya journée na zaboye en tout cas moi na mwasa tozana ye azo supporter au fait que supporter na ba kiss ninga zo mela na maladie ndenge zo déranger ye mais azaki toujours na ye selon témoignage on a zwa ya leki nanga pona Rosa mais natika loka koma Jenny na ko kande ba saka mapasa ba nini et par après de la ko luka na contacter bango na ko zo ba ko zo ba pesa numéro ya pasa na ye ya Esther ndena ko benga Esther na me ko expliquer un peu Esther bon ye pas me ko avancer ba argument na ye ngala Esther bango alobi fiston azaki mboate bobomi boboaki te ko lobi msoto boya ko matkota melika mbo se salami to bonde la nzambe ti ngape na bonde la nzambe pona yebi ndenge leki langa kufate papa ezandeni na otika la kana suspense wana azindaki na mai so mo mtazina na akufaki azindaki na mai emeli o accident besoko ya yeza kindeni ti babimi bazobela sokoro ba utaki na ndako ti est-ce que ezaka nde bat balobake ezaki sexe ou bezalaki asalaki likambo bakuta so na 50 kwanza so 50 kwanza na mokilo ebika fiston baluka ndenga longwaki na ndako na ye aketi São Paulo awuzonga na 150 kwanza 150 kwanza la ndenga bengi batri bakebelia pêche azeka na 150 kwanza mais soki na landeli kama solo ango ndenge lekeli c'est que mon azali kama sala ki ba fiston Jenny oui non je dis ça azali loko sala ki ba fiston ou soit amona ki fiston na mbongo nde asala ko sala ou soit nde babike basala ki sexe ke mobala ko kasute papa respiration amona ki po bakuta ke solo babilamba bakuta ke na senglete bakuti na jaquette likolo non mais mutu yo ina sengle ndeni sengle elongwa ki na tota mutu jaquette comme etika na nzoto c'est possible non normalement il faut kuta mutu na sengle jaquette elongwa ça veut dire quoi fisto alongla ki na sengle na jaquette yem tala tia fisto jaquette wana ou bien na ko wela wala fisto to luka senga seku yemo ka zoki jaquette mais sengle zaki dana se on comprend makamta be mabo mutu amuta loba na ndenge na ye yango na yebisi yo Jenny vérité yo ndoko loba ye muta ko loba na vérité au papa maman zali na pause na longolo na pause na ministre maman ozwa 1,100,000 kwanza na maboko ya bakamarade ya fiston abaluka ozwa 1,000 ozomongo ebele bakamarade ya fiston abaluka mama okokona pembeni nanga bakamarade ya fiston abaluka basanganaka bongo nyonso bapesa ye 1,100,000 kwanza
Nathalie qui entreviste à mon pas fille mon boy. D'ailleurs quand il mon camarade moi fait ça le ça mon temps tenir ba question tenir omeli noir omeli sokini noir sokini omeli noir sokini oh bango ba meli ba noir ah oui bango ba lobi ba pesa 1 million 100 ba meli noir tamba loba ba pesa ko 1 million ah papa ba tika na s'adresser na bango. Oui, je m'adresse à ma camarade et à Fiston. Je m'adresse à eux, je m'adresse à eux, merci ou bien contredit. Non, nazo loba na tout nyote na ona ina loba siko. Nazo senga na bino boye. Nabi ke boza bande kolanga mibali. Ndenge Fiston za inde konangai, nde bino boza bande konanga. Mais nangina lobaka eloko moko papa. Nzambe tango bino bo sala makambo to sala mokilo nzambe la likola mona ko ba mona kate sukoti tango bino bo vandaki bo conspirer contre nga que tout lobeloko moko ke to pesa ki yaya Fiston baluka 1 million 100 ezaki na butu ona moy to na tongo bozala série ko bande ko nga mibali pardon nabi ke za musala bino bo sala ka mais quand même temps na sima mo wo ibuza ta sérieux ngana na passe bo bakisanga passe pour anini ngana na passe bo bakisanga passe pour anini 1 million 100 ngobino bozo loba na ebiti so loba boloba ki to loba non 1 million 100 to ningisa via serre que asima na 1 million 100 000 kwa nzate na maboko vous trompez hein vous trompez na si boka pe maso na nga ngala ye mukili mubimbe yo ka emona que c'est faux et archi faux. Naibi que général naibi te so bazaki suna nani bo pesa e pa mobali nanga 129 000 kwanza. Alors soki ezali ka na bakanda pe na ko uzongo pe na laxi bino 129 000 kwanza wana. Il y a pour vous dire que moi je vis pas de votre argent hein. Ce bon exemple te ko servir ba la Fiston servir ngate ngako to ba ko pesa ngambongo wana balakisi ngona sima matanga pour vous dire que je pouvais même pas na ko ko sango loté papa na sengi bino boye boza mutema malamu ata ya mawa Fiston oyate akoya uzongela binoti ayi sabino pourquoi est-ce que bosa sert on ngabo akoya oyem sabino pourquoi est-ce que bosa sert on ngabo makambo lo beza lokuta naza na posa na mona omoni tous les cas sous beauté bozo apena ba témoin 3-4 bo yala ndako nanga bo kutana nanga bo lo ba ser to pesa ki bino 1 million 100 000 tala mukolo na Fiston bimela bino mukolo na Fiston bimela bino 129 000 kwanza o bo yebisanga ke bino bo kunande ko na bino Fiston bo senganga bo yina 129 000 pour ça 30 bo tikala ka bino 1000 kwanza po be 130 bo yina 129 na bengi no ben capable te mais c'est parce que beaucoup que là il a na niveau wana na critiquer la ngabinoté parce que boza bande ko ya ba camarade Fiston na tango bisengo boza ba camarade Fiston na tango bisengo mais na tango passe boza ba camarade Fiston te et c'est un problème te ngala kundile ki na na koka ko sala parce que c'était mon frère mais botika ko kosa botika ko loba lokuta na kombo na ngai botika ko loba lokuta na kombo na ngai na boy ngasuku na mo lobi na ngasuli kambo papa là mukile yeba biso na ndé mususu nazoka OK ngala pesa ki 200 000 ki ngala pesa ki 150 000 OK ngala pesa ki 50 000 soko zaki basala ki yango bobo ya kopesa mais yeba ka ba envoyer bino botinda ki ba komisa ki 129 ba komisa ki 129 000 kwanza 129 000 kwanza oh to kundela Fiston pona ba camarade na wazaki pena makolia na kati makamunyoso non à part les 50 000 wana pesa ki wana on va pesa ki pona semaine de on est capable ba ne ba la matanga alors ngala tchaki bango na programme te nde to lamba la matanga ba komela ba gazo ngala tchaki bango programme wana te lokola bango ba senga kake po ba somba cercueil na nina tchiki bango ka programme wana ponga na tuna bango na esa bango ngava na sa programme ngama olia na yeba est-ce que boko yana basi na bino na ba camarade na bino ba senga bimala to ya après c'est métier to ya na senga muto o aliaki na matanga Fiston te lo bakake a separe oliate parce que il y avait de la nourriture pour tout le monde
zomona na sala ki ke leki na ngape a kuna mape dini akombo na fiston. Ah oui, c'est ça, je pouvais faire ça na kokoy ko ça autrement te parce que bano bisanga bi yukutu loko bano bisanga de son vivabi yukutu loko linga lokumu modelo ko lelelanga ko kundelanga. Il me disait ça. Donc même maloba oyo abando tikela ngo Jobu Mbala na part ya famille alo bisanga bongo. Abi yo modelo ko gaspiller mbongo na yo mokonga na okufa. Ah, c'est ça que je pouvais faire. Bon, on a ça na gaspiller sonné pour la fiston. C'était ça que je pouvais faire na ba dernier temps na au fait na le dernier jour na. Mais baninga na ba tika na bango. Conseil que maman pasteur. Loka maman pasteur. Moi je ne peux pas. Nga na senga au fait ça ba pignon so ba otalio. Ma camarade de fiston baloka. Oui. Et ça ba mo conseil que maman pasteur. Moi passer na conseil ya nzambe o ya ba vie na bango comment? Oh yo et là yo. Yeah. Là, bon, un peu beaucoup à dire hein, dans le sens que ngai na poste na la poste bambo na binoté. Na poste bambo na binoté. Mais sous ma présence na bino hein et pas na biso et ça va bien. Ficho tiki ba mi balé Jordi na Lloyd. Bazan Luanda. Oui, so na biso ko la ba. Oui, bazan Luanda. Bazan Luanda. Vraiment, ndeba ba ke baye ba ka muningali na tango passe. Fiston ko yeba te mais biso to ko yeba ke ba camarade fiston na tan bisengo bazala ki na ina tan ope fiston azate baninga bazana yi parce que banda ba kenda petilo na mona mutute deka to kabona to kunda to kina basani ba kenda na bango na mona mutute banda pesa 1 million te banda ba pesa 129 papa banda ba pesa 129,000 kwanza ti lelo na mona bango te alors so boko mona ta moko musu ase ndeni ko ndeni bana baluka bonga la pota na bala ngate bala ngaba papa na bango bazana bande ko na bango mais ne fils que ta bana fiston so la muninga langa ndenge bango bando za na fiston je crois pas que bako le kata après matanga ta mukolo moboy to que ta na famille wana fiston tout mona ta bana muninga na biso opa koliti azaka lokata ta na it asa lo kwata tala nga una sona moni mwana e mo pesa nga passe mo sona moni kala musika na moni leki dani na mona badolela mais na sana choite na il faut na fana ni kaka place moko to na tali akapela nga leki nanga mais bino so bango so ba yepesa bien ti alors soki bino bo sala boye nde bino bozolo ba ke ba camarade na ye liwa pe e ponai ka fistote loka fisto ke silite ko yati boko siko nana ngwa ko sepela mukolo ay kande bozala ka bino tuba to wa keipe babwa kisina bana na yo babwa kisema suna mwasi na famille c'est pas bien. C'est pas bien. Ba pire attends la liwa o ka msu pena to mela la makila ti liwa. Ça veut dire que bokanisaka moko ke fistope azana ba famille boko ya nga personnellement et ça nga bien. Personnellement ça nga bien na sola mingi na Jobu Mbala na ebite so kande ye kande fusa tikela ngai to sola mingi Jobu Mbala na mavali mona ka mama Julia soki kana yo kutefa mona lela nga kaka so do suru mo kati na suka mana na obenga sute bo suna benga olelaka et ça normal parce que c'est ça choc c'est récent encore c'est encore récent et tant izana na bossa na ngo on ça bla ibsa ka bato ebo supporter nganga na zati lelo ba camarade nga bayaka awa umona bayi ba vanisi nga journée mo pa bika so to tiki mana Julia alelaka so to tiki Julia par exemple on ba camarade so to tiki Julia alelaka na lelaka parce que c'est encore récent potawana ezana mo beso alors na sengi na bino bandeko na nga boye liwa ezanzela bato nyoso liwa tango yaka lelaka kate muto la nzela na ye moi dis-moi je peux témoigner de mon frère hein. Moi, dis-moi de mon côté, je peux témoigner mon frère parce que je vis son pasteur revenu me dire des choses suffisantes que et c'est pas donné à tout le monde que c'est au comme pendant la porte à l'Iwabo au bon la mutema et ça passe c'est pas donné à tout le monde et zangolu nzamba yoki libonde parce que moi je priais chaque jour on a bondé chaque jour na tchakaleki dans la prière nzamba salingolu na o bazaki pena ba camarade à fisto ba yebike fisto comment ko kende église. Alors je vous demande oh nous tout le monde na mukilo to tika na biso ngo fisto akufa a kenelote nyoso to tika na balembrança e fisto saki basaki ma kenelote nyoso to sala awa to mema na biso lo monte mais e ozamala mo bomo ya mutu e bikalobi ngalo kwa ndiko la bino mwasi na lingala nga bino mingi
so bino mo boluka bino makamtia ba 1 million 100 bonga bon monanga pe na lo balanga elote bino mo bokolo ba bo pesa nga 1 million 100 je pouvais rien faire il fallait kaka na démentir ngo na lingalanga bino mingi boyebi ke mala Julia alinga bino mina lingalanga bino mingi alors mokonza ma sala ke to kutana to so na biso bien. Merci beaucoup. Aussi, Baza. Ya liboso. Na remercier mbal nanga. Parce que akoma la Katangola au responsable de la famille nanga. Papa Jonathan. Mobile nanga la linga ke mingi atika ngate likamoso ya na famille nanga papa Jonathan je l'aime bien non je remercie beaucoup mon mari mon amour que na benga kae meu ben azabola munanga kona linga mingi papa Jonathan papa bana nanga. Merci parce que na ba moment na l'exa ki ba moment difficile. C'est chaque fois que ça m'arrive à Tikangate. Il prend toujours les défauts comme responsable de la famille. Merci vraiment. Peut-être qu'on a eu ça qui est en côté, mais j'en profite pour lui dire ça. Et merci vraiment. On a dit au salaki nyonso pour matanga lekinanga et le kamalamu na bikela ba prière. Au bandeko bon de la chaque jour nzambe matanga le kana kimia matanga le kana kimia tina mokola suka nzambe pesa kikimia nzambe alola apambola yo. Na pesi sous merci mingi na bandeko nanga nyonso otozaki dans l'union. Chaque jour toza awa tozolala tozolela to partager ba idée titi to comme na suka na grande salle nga mutema mama mai océan munene na kati ya mabor. Merci mingi na mobile no ya papa botikaki pe biso tete to nos ensemble na famille mo besoin no tanga ba komba ti jeudi. Alors merci beaucoup la papa Jobo Mbala. Papa vraiment na yebité sur le banini. On n'a pas encore eu le temps de se dire comme ça, mais j'en profite pour Natine Maloba. Oh, il y en a l'autre là, c'est qui papa Sylvain. Papa Sylvain Lumbila, na maman Vali. Merci Mingi. Merci Mingi pour n'importe qui t'a posé là. Au sali on a mutema mubimba. Tina suka que le Dieu que nous servons à mon abino, na misala nabino, na bolamu nabino. Na ba soutien au boye qui quoi porter na famille à Fiston Baluka vraiment nzambe apambola papa na ngai na bi ke si na ngote moko na obengo susu na iso isaji ka oya na okaka pona bi kwa no mutia malam nzambe alola pambola yo na remercier susu ka bino ba camarade ya Fiston merci mingi présence na bino et mané ko réconforter ngapé na mané pour comprendre que Fiston pe azaki muntu kata bato merci mingi pour la présence na bino. Merci vraiment, merci pour la nyonso. Na pesi mbote na bana na nyonso na ndaku na moi na ngala linga mingi Fiston. Li moko mpesa comme papa na ye. Fiston na pesi merci na leki na ngai ayete linga zala parce que elo kwela ke suna likola koko yate Jojo mobala mukuse mbali moka kitoko leki na ngala linga o mingi talaka na tikali kana yo yaya. Nzambe na lola pambola yo et ma fille chérie Rebecca azali pasa na ngali ban la azamo na ngamba azali pasa na nga vraiment nzambe na lola pambola ma fille pona yebike na liwa ya noko na yo oyo salaki mama ya tika bana mi basala ngote me yo obebimisa ki penza osali ya mais ngako tumoge na okota te me na mukola suka Nani? Non. Bon, papa, au moins les locaux ça passe ça autopsie. Et c'est là que au moins ça banzoto nzoto salaka. Mais moko penza pe so qui telle émotion. Mais yim dans le que mort au talati. Yim dans le que morgue accueilli et puis talana na ça qui connaissance na kata morgue. Surtout na mukana tongo to bengi kuna ndenge nini? Mona batinde luso. Photo. Yam dans la kata. Bona na ba connaissance na ye.
ti ba osala noko na autopsie azalaki ye mutakota diete te diete papa papa nous faz isso diete wana nde pena masole baby patron vraiment d'azalaki te papa au moins ma sauce patron va beti ayoka ke onde yoka mais pour ne pas mbote ata ye die na peso mbote la peso ka mbote leki na ngai mais osoli mabe pa yaya obiki na linga ko mingi yokutu soka yete na no benge die ozo yete poani waka kama na juda toi vie mais abebi sinde mais osaka leki na nga malgré to kabwana biso mais osaka leki ti un jour sonne balinga to zonga la susu to zonga mais na minute onanu to zaka e verdade papa po mona sala za buzoba apesi accès na bato bele balobela biso mabe alors muta bongo mobile nga pa siliki na alors na pesi mbote na bana nanga Shilo Mavambu Lloyd oaza mwana nanga ya mutema Lloyd aondi você está sabe que atia Julia te ama muito né filho eu te amo meu bebê Lloyd abaluka te amo muito ya filho. Eu até pensei que você podia estar aqui hoje na minha casa, não vieste, mas te amamos muito com a mamãe Tundra, com a Tundra e a mamãe Tete. Te amamos, vos amamos muito. Eu lhe digo, na peça de para a Rosa, não mamãe Rosa não fala sala, mas não é que te põe aí, te vai para o lhe subir, uma sabato. Donc problème. Mais Rosa. biso yaka mana Julia ya yobi ke mana Julia ya mane mutu nyonso to lingio mingi malgré nzambe a permettre te que relation ngo keneti musika a succès on nzela to lingio mingi bana nanga nyonso na lingi bino mingi Naomi ma première fille je t'aime bien na mimi côté bozali na bike nzambe osala grâce bozala bino bonne santé famille nanga nyonso ba camarade nanga nyonso oboya ko obike ngape na na ceinture nanga we ceinture ngape na ceinture nanga moi si ceinture nangai Maria Teresa je t'aime bien 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 ah c'est là qui ceinture moko moi ça battre modèle moko oboya yeting na libala nanga azeka na do simba bana ba simba vol ba sama ya simba ka robe akende tina matanga soki na koi atele misinga soki na salibo ukaka Julia na kulemba nanga pe na kokuya lokwa ngabite mama makolonde zo kuka kotele matembe alembaki ngate na mama leki nanga Janine to benga ya vo bayaya ayo tube ozala na bino nyonso bozaki elongo na ngala ba pasteur nyonso o ba ko soutenir biso na temps ya pasteur zaki nango vraiment nzambe na lola a pambola moko na moko na papa David vraiment na sepeli boza gentil na bengi boye bo sali pe likamuka nde toyokanaki papa nzambe a pambola bino mingi a pesa bino susu mayele pour na musala oyo ay ba ko protéger bino parce que la musala bino bosala ka makambo zebele mais que Dieu des cieux prenne contrôle il y a chaque aspect ya ba vie na bino vraiment na remercier mutonyo so soki na tangi comme na te pour na mona te na osuki sa wa bozebele ba mama Véro nani susu mama Brigitte mama présidente ya biso église yeba na banda mukona liboso matanga tito suki si chaque tongo ay fait la biso 80 mapa. Nous avons c'est facile. Chaque tongo ya matanga 80 mapa baki mubimbana 80 pepo na bato matanga balia. C'est pas si facile. Chaque jour baza ba rolamba ba sali. Donc na vanda ki penya na kangima boko mais équipe mubibe église zo sa musala. Ba mama nyoso la bonne na pesi bino mbote. Ba église zo ba la bonne ba pasteur nyoso ba ko soutenir biso to pesi bino mbote. To remercier bino bona maso bo sala ki pona biso bo continuer ka ko bondela pona biso bo bondela pona nga po za facilité nzambe alo la penza apesa kimia. Merci mingi papa.